Bon, il aurait sali perturbation au programme. Tant que nous n'avons pas fait qu'il n'a pas tant que nous avons un cinquantenaire, espace les alaki de sous-té pour vendredi, samedi, espace les alaki dimanche, espace les alaki. Donc espace les bandits à partir à lundi. Au moins pas au salaire autre maison, on te côté qui corcuna. Donc tout kundaye lundi, on nous moni et perturbé bah programme n'abisso pour ce programme tout ça que tout kundaye le vendredi. Voyez bien na yangami 45 et l'ingessa référence église catholique Saint-Vincent de Paul. Ska matanga ezali matanga ezawana tokokundaye na nouvelle cité lundi tokokunde lundi tokobimisa 9h 8h30 mise en place 9h babimisie monti tosali cérémonie soki 1h soki 2h ndenge nzambe osunga ndenge ekozala après toke cimetière contribution basenga motu te mpona nganga na kosenga contribution te mpona kunda leki nanga jamais mais oyo ayebiki asepelaki na tanga asepelisaki bato matanga ezalaka moto soki azwi matanga moto asengaka te ezala bato mosusu basenga me nga na kosenga te mpona kunda tokoki kosenga te na nkombo ya famille mpo tokunda tanga kosenga matanga nyonso ezalaka dépense boyebi moto akundamaka senga baposibilité ndenge eza so baposibilité eza ya makasi bokunda mpe motu na ndenge ya makasi soki eza ya moyen bokunda mpe motu na ndenge ya moyen soki eza ya ndenge ya se bokunda mpe motu na ndenge ya se po kofunda na minute soki ofundi moto ebembe ekoma ya leta ti kofrene kokunda tania boyina tokunda ye no le reste totala pre. Voilà, merci beaucoup. Fidèle internaute sur de partout, on a sur différentes chaînes abisso. Tous toujours na sangoto atiti dia matanga nenge boyebaki ba ser na biso bato kokufa ser mélodie et puis na ser na biso Tania. Tous avons une grande série ya Tania par rapport à programme nenge boyebaki corps ya ser Tania ko bima lelo. Et puis non, le veilleux mortuaire nous a lobby et puis ba kundango lelo ndé to moni moi perturbation programme et salami ndé to eto zo grande sœur to ba quand même moi ba détail ba programme ndengini salami et puis na moi ma comme mususu amikem ko to solo to za na zanga mo côté na za Yves bonjour. Bonjour Sekon, bonjour à la la biso donc tout le monde est là. Il y a notre 8 ans assisté toujours famille à de nos soutien zola, artiste comédienne. Il y a un moment tout ça à una mani pour que tu aies quelques détails et puis tu peux saper sango. Na bande ko baza libanda plus na diaspora au bayabaki ndeko na bango tania par rapport à musala salaki. Merci Sekon. Voilà, merci Yves Ipan, maman Annie bonjour. Bonjour. Voilà, maman Annie Toye pour tous quand même détails par rapport au programme pour souvenir aux élèves de loin ou de près nous baza aux programme ya Tania parce que Tania za artiste a couffé sur place awa pour tourner na matanga mi balo yebina mélodie Tania mais mélodie a couffé libanda Tania ndeto yebi a couffé li awa mais jusqu'à présent programme moko bato ba yebi penda weza na ba précision exacte ba msupe ba yeba que veilleux mortuaire eza lobby ba okunda lelo bon tout le monde moi perturbation salami pour un programme mes années. Bon, il aurait sali perturbation au programme. Tant que nous n'avons pas fait qu'il n'a pas tant que nous avons un cinquantenaire, espace les alaki de sous-té pour vendredi, samedi espace les alaki dimanche espace les alaki. Donc espace les bandits à partir à lundi. Au moins pas au salaire autre maison, on te côté qui corcuna. Donc tout kundaye lundi, on nous moni et perturbé bah programme n'abisso pour ce programme tout ça que tout kundaye le vendredi. Donc pour un espace quand il y a 50 de commémoranité et on décide biso passé. Voilà, donc encore il y a une bonne déco pour transférer en un cinquantenaire. Voilà. Et on a des espaces qu'on a ezala quitté pour na bajour on a nyos. Voilà, par rapport il y a programme ndenge beaucoup on a cinquantenaire est-ce que bobongi si programme ndenge nini pour na bato ba kotala biso to bongi si programme matanga eza place boyebia wa na yangami 45 elengesa référence église catholique Saint-Vincent de Paul sika matanga ezali matanga ezawana tokokunda ye na nouvelle cité ndesika tobongisa kipona ye wana journée lundi tokokunde lundi tokobimisa 9h 8h30 mise en place 9h babimisie monti tosali cérémonie soki 1h soki 2h ndenge nzambe osunga ndenge
et aux Zala après toquer cimetière. Donc veillez à dimanche. Veillez à dimanche. Veillez à dimanche. Veillez à dimanche. Voilà. Yves Pan. Voilà, Mamani, est-ce que Bozala qui paie une organisation beaucoup d'artistes comédiens ou tu as vu que les lots sous artistes à Koufi, bah toujours ensemble la famille biologique qui est indépendante. Est-ce que vous associez qui artistes pour que vous les landez comme ça Tania tout le monde a observé qui n'est salemaka l'artiste est bon. Bah comédien na habité waneza makamna bino na habité mais bayaki na monaki major zolozolo ndenge boyaki wana liboso bayaki après ba comédien bayaki moi mon musbale kaka mais jouer na mona qui via na moni parti na moni oh na l'oxygène vraiment merci mingi bayaki ba vanda ipe bazwa kita bayaki ba baki bakoya na ndenge ya contribution ya matanga ne basala ga pona bande ko na bango mususu est-ce que ba penser pe na bino lokola bon na ibi makanisi na bango te na makanisi na bango te balbai kabake bakoya mais na moni mutu te na ibite pona nga da bisolo na yoki na moni mutu te balbai kabakoya c'est tout on a ibi OK siko nini oyo lelo oko koloba quand même Tania aza comédienne tout le monde a beaucoup plus paix ceux qui comédien akufi ba organisation mo esalamaka mo ba réunion moko boye est-ce que ils ont na réunion moko esalamité ou ba bengi bino famille ou bien bino famille boye bi ke ba sali réunion moko pour ko préparer pe ndenge bango ba comédien ba préparer ko lelande ko na bango est-ce que idée wana to mo li solo wana to ba bengi saki bino ezate te na monité okay ka mama vie nga solo na mama vie ata mama vie to solo la na lobi na ngai ke bazo solo la bakoya bon réponse à pesa nga kalbité to solo la tokoya c'est tout mais réunion ba benga mutu mo ya famille te voilà maman ni oza mutu moko apparemment ko apena oloba mingi te même aussi ba émotion eza moins ebele toujours le bisoka na makasi mais souci vraiment par rapport à comment on a certaines azai comédienne akufi ou peut-être au pensaki na ni ozomona cause anine vous pensez n'engo penser tam au penser qui n'engue ndeko akufi leki akufi n'engue peut-être au penser qui ko ikozala na ba n'engue moko boso comédien akufi n'engo moni laka o izo salo un peu moins bien te na minute ezani moi contribution n'engue sala maka o yozo mona ngote ekoza nini contribution ba senga mutu te pona nganga na ko senga contribution te pona kunda leki nanga jamais mais o ebiki asepela ki na tanya sepeli saki batu matanga ezala mutu so azu matanga muta senga rate bon ezala batu musu ba senga menga na ko senga te pona kunda tokoki ko senga te na kombo ya famille poto kunda tanya potanya za na famille mais o ya ebiki tanya sepeli saki po eza matanga ezala na ngana makambe bele o ebiki sepeli ko kunda ndeko na ya sepeli ko ya na komona na famille porte za polele matanga ba benga mutu te ya ko pianga ya ko sala boy o sepeli aya ko sunga aya ko lela na biso elongo c'est tout producteur no travailler qui na ye titika l'ouest quand même a bengi famille bosololi na yo kité ya bengi te kara jipe masamba mutu ya kina major zolozo Vraiment
Est-ce que les comédiens peuvent aussi, surtout mingi ya diaspora, na ba na Kinshasa, bon mingi ya diaspora, est-ce que ba bengi quand même ba assister ndeko na bango accueilli, ba assister nos familles, ndenge kama mango ezalaka, est-ce que ba réagir quand même par rapport à ça? On a moni mutu mo réagir te. Mutu mo réagir te. Na ebité pas maman na yeme. Nanzimi te po batu mingi ba yibitanya na yanga mina adresse sika bande ko vanda po ba journaliste mingi bazo yande bazo ya wana na yokite po soki mutu ayaki ngala za yani rapport nyoso nazo zo balinga ba pesanga mutu moko te mutu moko te réagir. Par rapport à l'organisation, tu dis que maman ni aza un peu na mukumba ya mais quand même aux Hollandais obsèque il y a petite sœur na yo jusqu'à ce que ba ko enterrer mais moi ba besoin autant so lobby ko senga ko karaté pour na boy mais ko ba peut-être na bandeko ba otala biso ndenge balelaka ba sepelaka na ba comédien puis ndenge ba lobaka to lela o bazolela na CA ko ba tam so moi message moko o ko simba bango po misu pe bazaka bon bazaka ba Thomas hein. Donc, balinga muto aloba, di kambo aloba peut-être et qu'on motiver. Est-ce qu'il n'y a pas maman ni pour une organisation pour nous enterrer? Est-ce que moi babo senga moi mikem keto ko partager on a na bateau yo balinga ka ba comédien ou ba ipe mama Tania? Bon, au senga matanga nyos za la garde dépenser boye bien. Muta kunda magaselo ba possibilité nengeza so ba possibilité za ya makasi bon kunda pe mutuna nenga makasi so za ya moyen bon kunda pe mutuna nenga moyen so za ya nenga se bon kunda pe mutuna nenga ase mo biso tant que famille to sali na nenga o nenge to kokeli so ki pe o ya sepeli ko ya ko la po bible la ba o bazolela o ya sepeli ko ya ko assister biso ko sangana na biso problème ezate la porte est ouverte. C'est tout. Voilà. Second, que la maman ni par rapport à médecin ou à quelqu'un qui boit de konabiso Tania. Est-ce que dossier est dans la justice? Est-ce que vous fondez l'hôpital? Vous combien de niveau ni? Le dossier qui boit de mon Tania ou bien mille liwa. Bon, oui, ça émission sur une lobby peut-être rose va. Mais d'une manière superficielle, si vous voulez caca. Moi, c'est qui toko boué. Kobot sa mutu ba dega makasi ndengwala. Les internet moya koloba. Makamni so exact wana eza makambo. Ya famille to vanda to solo la sima. C'est ça. Et dagi Tania. Pour funda na minute so fundi mutebembe koma ya letati. Ko freiner ko kunda Tania boina to kunda ino le reste total après. Mais de Congo zana quand même aza quelque part bo garder dans la police bien azani en liberté. Bakani mutote. Bakani mutote. Bakani mutote. Bon. Oui parce que kadaki place état bien dakini ni. C'est ça là qui déchirer à col. Déchirer à col. OK. Da asenya ki mingi. Le tabake bondeko makila déjà bimaki mingi. Comme il y a la 4-4 butu. Et comme il a bondeko donc comme il déjà na moins retard makila asenya ki bato ba bota ba yebe hémorragie ou misarate za makila muta vivre na makila ti. Tellement asenya ki mingi. Quand les panzana qui asenya ki mingi yango wana. Na comme il a bondeko mais qui sala nécessaire ba bunda ki ba chema kila ba tungi mais esimba kité. Docteur on a des formations ou bien aller ba développer ba ça ba stagiaire oyo et raison ni nazo pesa plus pour na kana solo li na été tout niété ah pour bien Hollandais là les internet na ko mama mnyo sauté. OK bon soyez pas au l'émission. Alors, à disposition, mais tout le monde des arrois dans la famille, est-ce que c'est quoi Boyo Kanizali? Bon, Boyo Kanizali, on le remonte exactement. Maman sali matanga nae. Biso to sali ya biso, mobali pas sali yayi. Oh, pourquoi des arrois on a nyoso? On a évité mais
tant to vanda ki to batunyoso baba matangeza et pa papa papa mutakunda mwana potanya akoli na maboko na biso avanda ki na yanga mayebani mingi makasi kuna meto za biso to za ini na famille mama ya nyoso ngana zo solo la to za très bien et moko eza na katite to kokutana na biso nyoso to za lisika moko na mobali pe to zo solo la problème morisate. Mais c'est comme si dépenses les la peine me payer. Est-ce que ça les sommations pour papa kolo moi c'est sali ayi kolo mwana ya côté maman a sali ayi côté mwana papa a sali pe ayi pourquoi pas au sangisango iloko moko vous allez que to sangisa mobali alobi moi c'est avant que pas na ikuna biso pe côté famille. Bon, normalement, tu vends tous les 3 familles. Pour matanga soki muta kufine bandele za la ka bongo. So boze sika moto ba vandi après beaucoup de temps sololi, boyo kanye sika mo bo sala matanga. Normalement, matanga eze pas la biso pas ya famille papa tani. Place tania vandaki. Maman na sika zeze pas na eza pas ya mobali na. Biso to famille papa to ko kenela tania. Kunate mais toza bomoko tozo solo la c'est tout. Et créer problème ces jours-là la morgue. Créer problème la morgue. T'es toujours souhaité créer problème quand il y a comme un sala nzambe. Donc on est na kimia. Vous veillez moteur ezala bosa na binonyo soto maintenant ba ozala pekaka bisiko bazali beaucoup tanaka na morgue binonyo so. Kutana na morgue bisonyo so. Rendez-vous bisonyo so na morgue. Tous les 3 familles. Voilà. Programme option sous Kamamani, toujours temps et belleté. Programme répété encore programme. Et puis numéro de téléphone nous allons pour la boîte à la bisouille ko benga pe va assister de loin Mamani. Voilà. Numéro na biso adresse eza famille Sekeza tozana Yangambi numéro 45 numéro 084 24 99 482. Programme eza lundi to kundatanya lundi. Donc bateau peut-être ming ba yeba ki lelo po ming ba bengi pe. Le programme est changé et on a le programme c'est comme lundi de to kundai. Voilà, merci beaucoup Mamani. Bateau Bolandi, je crois bien Boza déjà dans ma précision, nion sur les détails, nion sur par rapport au programme et à Tania. Oyoveye. C'est numéro PC. Numéro Mama PC. Je ne sais pas si on va répéter en gros. Pour la bonne compréhension. On a une information, notre adresse est compliquée. 084 24 99 482. Voilà. Numéro Yangwana. Donc le programme est changé déjà. Il commis dimanche, de veiller et Zali et puis veiller Zara na place au Boyebi, place matin et Zali, de veiller pour ça Mawana. Donc lundi matin Eza donc 8h30 aux on a 51 morgue hôpital du 51 aux on a pour lever du corps. Voilà donc merci Bozake Belé au Bolanda Kibiso et de partout à travers nos différentes chaînes en tout cas vous s'abonner vous liker en tout cas tous les au bazar ou les comédiens message en wana bo les la côté wana sœur Mélodie bo les la Tania en tout cas tout le monde a bolingo wana bon manifester vraiment bo qui grande sœur ya Tania ninga lobby a pesi ba détails nyonso en tout cas bo assister bo les la comédien ndeko na bino ndenge bo les la ka déjà banda kala bosaka ba organisation na bino bosaka façon na bino ya ko les ndeko na bino en tout cas bon manifestant il vit pas na habiter. Voilà, merci kana bandeko donc tous les là comme la Bible nous recommande tous les là na bandeko bazolela toujours les là na bandeko na biso. C'est ainsi va la vie. Nous sommes des pèlerins si c'est terre, de Koufi, de Kei, tout le monde. Donc, nous avons bomba biso kaka et escapé de Kei, à qui mène voilà. Merci beaucoup. Merci à Pierrot qui est derrière la caméra. Merci à José. Les bases qui sont à Balema Oyo. Tokuta Inabino la prochaine numéro. Bye. Hey!
Il a resali perturbation au programme tant que na corps faki na bondeko tant que na corps na cinquantenaire espace ezalaki lisusu te mpona vendredi samedi mpe espace ezalaki te dimanche espace ezalaki te donc espace ebandika à partir à lundi omoi mpa kosala autre mesa te yango tokotiaki corps kuna donc tokokunda ye lundi yango ndomoni epertibe baprogramme na biso po biso programme tosalaki tokunda ye lelo vendredi oyebi awa na yangambi 45 elenge sa référence église catholique Saint-Vincent de Paul esika matanga ezali matanga eza wana tokokunda ye na nouvelle cité lundi tokokunda lundi tokobimisa 9h 8h30 mise en place 9h babimisi ye tosali cérémonie soki 1h soki 2h ndenge nzambe akosunga ndenge ozala après toke cimetière contribution basenga motu te mpona nganga na kosenga contribution te mpona kunda leki nanga jamais mais oyo ayebi ke asepelaki na tani asepelisaki bato matanga ezalaka moto soki azwi matanga moto asengaka te ezala bato mosusu basenga me nga na kosenga te mpona kunda tokoki kosenga te na kombo ya famille mpo tokunda tani kosenga matanga nyonso ezalaka dépense boyebi moto akundamaka sera baposibilité ndenge eza soki baposibilité eza ya makasi bokunda mpe motu na ndenge ya makasi soki eza ya moyen bokunda mpe motu na ndenge ya moyen soki eza ya ndenge ya se bokunda mpe motu na ndenge ya se po kofunda na minute soki ofundi moto ebembe ekoma ya leta ti kofrene kokunda tania boyina tokunda ino le reste totala mpe